Na kombo tata mwana peli Mosantu, lelo ezali vendredi le 26 novembre. D'abord vendredi eza mukolo ya biso batata apaki. Yango nde mukolo oyo le 26 date oyo toyokanaki na batata ya mokili mobimba. Ke tozala ntsinsani pona bâtiment administratif oyo eza na nkamba oyo papa Simon Kimbangu Kiangani apesi biso mokonzi ya bule. Na ntsinsani wana toyokanaki ke lelo nde lelo batata ya mokili mobimba. Lelo nde toza na ntsinsani. Biso Nkamba Kinshasa Matadi tokozala na Kikonga. Ba oyo batikali bakosala ngo na ba paroisse na bango. Brazzaville, bazana kati ya Brazzaville, Pointe Noire, Angola, Luanda, mikili ya poto bozana ba paroisse na bino. Boyebi ndenge toyokanaki tokosala ngo en ligne. Lelo nde toza na Kikonga na bandeko ya Nkamba na bandeko ya Kinshasa ya Matadi bazana nzela kala mingi te bakokoma. Lelo nde lelo oyo toyokanaki. Ngai kombo na ngai papa Zenaya Wasiswa na wuti na Nkamba. Oyaki awa pona kosala ntsinsani. Metutambo na kati na nzela. Na ndenge ya makambo ndenge na nini tomona kati na nzela. Metokomi awa. Sasa tuzozola tangu ekoka poto banda misala yango yo toyeli ya ntsinsani. Tosangani na ba mboka ebele. Na Kisasa Matadi, Kwilungongo, Kinkoni tout ça. Tozela bango. Soki baye ndeto komonisa misala oyo tozali kotongela Yerusalemu ya sika. Nazali révérend pasteur ya secteur Gomatadi comme langai Kimbeni Félix toya wa nansinsani ya apaki pamba te to bengami nansinsani général ya direction générale na Kamba tozana ye to accompagner ndeye latine ya kosala nsinsani yango nde toyeli awa na Kikonka po nsinsani ezali awa. Ngai nazali papa pasteur ya centre ya Zongo SNL toye na Kikonka ndenge tozolanda même na bilili ete actualité du jour ezande nsinsani ya apaki pona ko activer musala ya dédouanement ya bateau de pêche pe construction ya bâtiment administratif muna na Nkamba mosala bapesaki biso yango wana lokola tozali batata banganga ya Nzambe ekeli ngombe ezotambwisama a 90% na batata likambo yango buta na papa yangenda bandaki koloba yango ete batata batindamaka te tolingaka toujours kozonga nsima yango wana tomoni ete biso banganga Nzambe fo tozala liboso ya baprésident na biso na baparoise oyo tozali yango wana biso toleki liboso mpo tokutana awa na Kikonka ndenge tosali boye tobandi tata nyonso esika ozali eza likambo na biso nyonso tobenda maboko ya chemise mpo tokota na mosala tolakisa ete ya solo ya mbala oyo totikali lokola batata na biso te ndenge papa Diangenda alobaka ke batata balingaka mosala te comme ça tolanda bamama ndenge bazosala meme koleka bango parce que oyo bazosala bamoyen wana eza biso na bandako nde topesaka bango yango wana toye kolakisa sikoyo ya parti ya sikoyo bamama bakosentir ke batata batelemi donc liboso na baparoise na bisika nyonso batata nganga Nzambe responsable yo liboso président ya apaki na nsima après batata nyonso tosali mulongo awa nde toye kobanda kaka programme oyo bakopesa biso tokoyeba ndenge tokosala na mbala nsima résultat bozela tokotala Kinshasa yaka okokuta makambo na yo Kikonka ye mokonzi atereka toye kokorige oyo eza direction ya Nkamba. Merci. Nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Mosantu batata pe ba mama ngai nazali pasteur de division unique de la Lukaya ndenge Nzambe na biso asilaki kosepela kotina ngai awa na Lukaya na sina sali déjà 2 mois banda na ye kombo na ngai Matekakala Lukanu Filemon ya solo tosepeli mingi ndenge Nzambe na biso asili kobongisa likambo yango ete lelo yo le 26 novembre
milulu ya ntsintsani ya apaki eleka awa na kikonga epai ngai nazali esika papa atindaki ngai eza na ngai esengo elingi koloba nini ete papa abosanaka moto te mwana na ye te namoni baninga bauti na nkamba batata na ngai bandeko na ngai bayei mpona botongi ya Yelusalemi biso mpe toyambi bango na esengo nyonso banda lobi uta lobi toyambaki batata bayaki liboso lelo papa président général ye moko asili kokwea na mabele ya kikonka mpe baninga mosusu bazali koyaka moko na moko tala kaka po bakouta mpe Kinshasa bazali papa binga national ye mpe abengaki aza koya donc toza na esengo lelo ekozala benda bika awa ekozala benda bika milulu oyo ya kotonga ndako oyo papa asila kopesa biso oyo babengi biro malgré eza nano na seme tozosala nyonso emata ekende liboso nzambe na biso asepela lukaya ayambi bino boya na esengo nyonso papa président général papa Sakuba Diambote vraiment mosala aza kosala eza komonana ndenge tata na biso papa Simoki Mbangu asili kotinda ye na bamembre nyonso toyambi bino totombeli bino boyei malamu na mabele na biso ya lukaya le bienvenu na kombo misato ya bule tata mwana pe tata mwalimu mosantu tosepeli mingi